présenté devant un poste télévisé pour la représenter Info Lingala journal ya peuple pour la peuple mbote na bino balandi nyonso ya journal na biso to fungoli on ngamba primature pour la hôtesse ndenge première ministre Judith Suminwa a participé qui samedi 5 juillet na cérémonie commémorative ya centenaire ya Patrice Emery Lumumba nyonso elekaki na hôtel ya gouvernement Nathalie Kaila Kapenda héritier mapine bazaki na conseil Info Lingala. Premier ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a participé à week-end élequé dans l'hôtel Fleuve Congo, dans la cérémonie commémorative. Il y a centenaire, il y a naissance, il y a Patrice Emery Lumumba. Événement Oyo, qui organisé conjointement dans la fondation Lumumba Ville, Patrice Emery Lumumba. Pour nous rendre hommage à héros national, période indépendance, il y a République démocratique du Congo, figure emblématique, il y a lutte pour la liberté, paix d'unité, il y a peuple congolais. Patrice Emery Lumumba a zali ko déméré plus d'un siècle après naissance naïe, source il y a inspiration, paix et fierté collective. Grâce na courage na ye pe na vision et longo na sacrifice, Lumumba pe na ba compagnon na ye nyonso ba memaki RDC le 30 juin 1960 na souveraineté nationale pe internationale. Na discours na ye premier ministre akumisaki mémoire ya oyo a qualifié homme d'état hors du commun pe symbole éternel ya lutte pour la liberté pe justice. Premier ministre Patrice Emery Lumumba ya Congo indépendant azali ko demeurer ti lelo symbole moko vivant ya lutte na biso pour la liberté, justice et d'unité, il y a peuple congolais. 65 ans après indépendance, il y a RDC. Et Zali Bongo, centenaire pays, il y a naissance, il y a Patrice Emery Lumumba. Tozali ko kanisa message na yasuka oyo apesaki na mokili pe na postérité histoire akoloba mokolo moko liloba na ye lelo histoire azali ko rendre hommage ndenge Judith Suminwa atalisaki pe arapelaki influence ya Lumumba ezali koleka ba frontière ya RDC Afrique pe mokili mobimba lelo bazali kotanga kombo ya Patrice Emery Lumumba artisan ya libération ya continent mobimba double anniversaire oyo ezali invitation na mémoire pe lisusu na action na tango oyo mboka na biso azali kokoba komba na yepo na kimia démocratie développement pe souveraineté économique oyo balumumba batikelaki biso etikali kaka sikoyo rêve ya Congo uni fort pe solidaire et bana ko continuer ko inspirer pe ko guider ba choix collectif ya bato nyonso. A profitaki na occasion ba fondation organisatrice ba sollicitaki auprès ya chef ya gouvernement accélération ya projet ya Lumumba ville oyo ezalaki créé depuis 2013 na province ya Sankuru ezali destiné pour na honorer mémoire ya héros national. Judith Suminwa a répondaki favorablement pe atalisi engagement ya gouvernement na ye alobi occasion pour na ye ko rassurer fondation Lumumba ville pe oyo ezali largement na mokili mobimba to na RDC mobimba na engagement ya gouvernement na ye ya ko avancer na projet ya kotonga Lumumba ville ambition ezali bongo kokotisa démarche moko globale oyo ezali kotombola éducation culture développement économique pe ya région mobimba ya Sankuru pona kotombola to kokanisa mémoire ya Patrice Emery Lumumba bosimba pe boyeba ke fondation Lumumba ville pe Patrice Emery Lumumba ezali kotenir na édification ya ville oyo historique oyo ekokoma na tina wana centre culturel touristique majeur pona mboka na biso. Vice-premier ministre et économie nationale, professeur Daniel Moukoko Samba, a fait adopter dans le conseil, il y a un ministre, il y a le 4 juillet 2025, décret, il y a statut, organisation, le fonctionnement, il y a commission, il y a concurrence, héritier Mapindemi, Fabrice Lundomi. Au dernier chapitre du conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de textes, 2 textes ont été soumis à l'examen du conseil. Le premier, présenté par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale. Vice-premier ministre, ministre ya économie nationale, professeur Dr Daniel Moukoko Samba a fait adopter dans le conseil des ministres Oyo et Salimaki vendredi 4 juillet 2025 dans la ville de Kinshasa, décret Oyo et Zali Kolobela, statut, organisation et fonctionnement, il y a commission, il y a concurrence, comme qu'on a moukoussé. Bosimba que selon le compte rendu, il y a gouvernement central, texte Oyo, ezali kokotisa, ba réforme structurelle, ya makasi, mingi penzana Oyo etalik tarification, ya statut juridique, ya comme koto commission, ya concurrence.
ezali bongo désormais reconnu lokola service public à caractère technique yango ezali doté na personnalité juridique pe eko-bénéficier na autonomie administrative pe financière yango ekozala placé na tutelle ya ministre ya économie nationale. Boye vice-premier ministre pe ministre ya économie nationale professeur Dr Daniel Mukoko Samba azali bongo kosala nyonso po ete makambo eyeba na kotambola na ndenge ya malamu. Ba réforme ya makasi ezali kokota tango nyonso po ete makambo na niveau ya économie etambola na ndenge ya malamu. Wana epesamaki lokola compte rendu epai ya porte-parole ya gouvernement Patrick Mouya ya Katembwe oyo atalisaki polele ke gouvernement adopté yango gouvernement andimi décret ya statut pe organisation elongo na fonctionnement ya commission ya concurrence comme kona mukuse oyo ezalaki proposé epai ya vice-premier ministre pe ministre ya économie nationale professeur Dr Daniel Mukoko Samba nyonso wana pona kobongisa makambo etali économie ya mboka na biso République démocratique du Congo eyeba na kotambola malamu. Après débat et délibération, ce projet de décret a été adopté. Commissaire général ya la police nationale congolaise Alonga Boni a telemeli tracasserie na ngambo ya ba policier bolanza balete. Na pesi longonya na ba congolais oyo ba meseli ko filmer ko tindela biso elongi na yo tango za ko senga mbongo bimisa mbongo za na poche wana bimisa yango tozomona peto yebisi na commissaire provincial soki tozui yo wana kende na ndolo kende govana kuna atambula moko atambula mibale ndenge kaka juge akosepela pesa yo apesi yo mais lokola tosi toyebisami toteyami bayeba kosala makambo wana lisusu soki tomoni yo ndolo pe awa lokola ezali na intention ya république mobimba nazali koyebisa na ba congolais banso bayeba lingi kimia bafilmaka ngonga nyonso makambo mabe ma police soki bazali kosala tracasser epai ya bana ya moto kobotola moto kotobola ba pneu kobotola ba carte kolongola ba plaque bafilme moto wana ata asali contravention mais oyo osali ezali infraction destruction méchante baisager de la route basalaka contravention mais tango yo ki olongoli plaque oki otoboli pneu obotoli moto on est commis tracasserie ezali contravention te ezali infraction violence et voie de fait ou destruction méchante et okene kosamba kuna zambi tolembi. Capitaine Sele Kamango ya Susia Tengama bakuna na plaza na Kinkole atiaki maboko na réseau moko ya bilenge basala na bango ba barrière pona kobotola ka batu biloko na Pont Plaza héritier Mapinemi. Eza na bilenge ebele bazali kokoba kozala kaka ba incivique bisika na bisika awa na ville ya Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo ndakisa na quartier Kinkole mingi penza na commune ya Nsele capitaine Sele Kamango azali kokanga maboko te elenge oyo bomoni bazalaki ebele kasi misusu nanu bazwami te bango bazali kosala ba barrière bisika na bisika lokola awa na Pont Plaza na Kinkole na commune ya Nsele bango batie barrière tango bilenge basi bazali koleka to bilenge mibali bazali koyiba kobotola pe komenacer batu boye capitaine Sele Kamango alingi population azana kimia atake maboko boyo kaye moko capitaine Sele Kamango ndenge azali ko expliquer awa na Susia Tangama bana plaza bisika na simiko esali pasi komona elenge mobali oyo ba zako bongisa pont ya plaza batie déviation wana epai na bango ekomi shida kobotola bato ba telefone kobotola basi basaki kobotola ba chaînette kobotola oyo esengeli kobotola alors esalinga ipasi na kitisi lelie na banona para na ba para totie maboko ndenge commandant ville na biso ya Kinshasa général Israël alobi tous les commandants bafongola miso na ba secteur opérationnel là-bas. Population pe ya plaza oyo bavandi kuna bazali kokumisa capitaine Sele Kamango ya Societe Ngamaba na mosala kitoko oyo ye azali kosala pona kobatela population elongo na biloko na bango. Biso bando la la kia ba cri R. Ça c'est Zobeta R nyonso banda capitaine ya capitaine Sele et Komatinde.
alors mokonzi sala mosala na yo makasi susu nzambe abakisa yo donc apesa ntaka koleka susu. Na couleur religion bosengeli koyeba ke midi en prière oyo ekamamaka epai ya pasteur Dede Landu bafungolaki déjà mokolo ya lundi 7 juillet milulu na bango ya 21 jours ya jeûne et prière oyo babengi yango Baptiso Fire 2025. Kele o bana na nzambe mbote boyoka sikoyo sango malamu oyo na memeli bino midi en prière na bokambemi ya pasteur Dede Landu babengisi bana na nzambe nyonso na 21 jours de jeûne et prière oyo babengi yango Baptiso Fire 2025. epai wapi ekobanda lundi 7 au dimanche 27 juillet bana na nzambe bobengami bino nyonso na moma kitoko oyo ya mabondeli epai wapi ekopesa nzela na basali na nzambe ya nguya oyo bakodefile mpona koteya liloba na bomoi tokozala bongo na apôtre Roland Dalo, prophète Joe Grace Mwenze, pasteur Lor Lombo, pasteur Roy Bondo, pasteur Parfait Mavungu, apôtre Narcisse Magila, pasteur Annie Kondo, pasteur Henri Papa Moulaja, pasteur Vicky Yomba, pe oti ya milulu, pasteur Dede Landu, papa, mama, elenge mwasito elenge mobali, korate pasanor oyo te midi en prière epe sibiso, bambate na nzela ya kokila, pe ya kobondela, kolo akangolaka, na ndenge ya kosakana te. Yo moto zala ba problème kilikili, yaka na temps fort oyo, midi en prière ebongisi po na bino. Baptiso Fire 2025, okozala délivré totalement. Mwana mama, yoka, Baptiso Fire 2025 oyo, ekosalema na 3 vacations, c'est-à-dire na tongo, na ngonga ya 5h30 kino 7h15, ekobanda koleka na page Facebook ya pasteur Dede Landu. Deuxième vacation, ekobanda koleka na midi en prière, pe troisième ekobanda kosalema na ngonga ya 16h kuna na église mission apostolique Golgotha oyo ezwami na commune ya Kasavubu, référence rond-point Kimpwanza. Baptiso Fire, Baptiso Feu, Baptiso Moto. En Baptiso tout cas, Fire 2025. totikali kaka na religion mpona kotasa bino ndenge église Kintwadi kia bavelela kaka ve na mokuse bakomemoraki le 2 juillet anniversaire ya liwa ya ndona Kipanvita Ladi Landu héritier Mapindemi. 2 juillet 1706, 2 juillet 2025, et kokisi lelo 319 ans depuis Kimpavita Ndona à Tumbamaka et paye ba portugais. Bosimbake événement oyo ezali ko marqué ba indo nyonso ya Afrique pays ya République démocratique du Congo. Le 2 juillet 2025 et tombaki un certain mercredi et paye wapi église Kintwadi Kabavelela kakave na mokuse oyo ekambamaka epai ya représentant légal na yango me ya mukoka baorganizaki culte moko ya kafu na siège na bango oyo ezwami na commune ya Kisenso. Siège ya kakave eyambaki bato ya ndenge na ndenge po na ko célébrer cérémonie oyo to milulu oyo la date ya le 2 juillet 1706 oyo Kimpavita atumbamaka elongo na mwana ye na mukongo epai ya ba portugais pambate bazalaki contre nouvelle to sango malamu oyo ye amemelaka bayindo ya Afrique. Bosimbake cérémonie na culte oyo elekaki bongo na ndenge ya kitoko, représentant légal ya kakave me ya mukoka atiaki po na ko réveiller bayindo par rapport ya mission oyo ndona Kimpavita amemaki na royaume Congo malgré azalaki mal compris epai ya ba portugais oyo batumbaki ye elongo na mwana ye. Cérémonie elekaki vraiment kitoko, ezalaki célébration moko na ndenge ya malamu. Ba cadeau epesamaki na église kakave po na kosunga lingomba pe kotonga yango eyeba na kotambola na ndenge ya malamu. Lolenge mfumu mvuluzi Kimbangu azali kosala kati na bayindo bosimbake moto moko azalaki na mpasi ya kotambola kasi na prière oyo esalemaki epai ya représentant légal ya kakave me ya mukoka ye azongelaki ndenge ya kotambola na ndenge ya malamu na présence ya bato nyonso oyo bazalaki wana. Bakado ya ndenge na ndenge epesamaki
pona kotalisa ke baindo nyonso elongo na église KKV bazali wana pona soutenir mission ya baindo. Pourquoi pas oyo ya Ndona Kimpavita apesaki bomoi na ye pona koteya la bonne nouvelle epai ya baindo pe atumbamaki epai ya portugais ye elongo na mwana ye Kembo Dianzenza. Na micro ya Info Lingala journal ya peuple na suka ya culte boyo kandenge représentant légal ya KKV me ya mokoka ndenge alobaki. Mokolo ya mercredi ezalaki le 2 juillet 2025 tosanganaki elongo na bandeko na bayindo nyonso pona kosepela pe kokumisa Mama Kimpavita parce que ezalaki 319e anniversaire depuis sa disparition oyo atikaki mokili oyo. Mama Kimpavita atumbamaki un certain le 2 juillet 1706 elongo na mwana na ye Kembo Dianzenza oyo atumbamaki na Mbanza Congo oyo bato nyonso bayebi. Donc presque oto sanganyelaki mokolo yango ezalaki yango wana. Bosimba pe boyeba ke date ya le 2 juillet 2025 ekokisi bongo 319 ans depuis Ndona Kimpavita atumbamaki elongo na mwana ye Kembo Dianzenza. Ezalaki bongo un certain 2 juillet 1706 na tina wana baindo nyonso bazali kokanisa mission oyo Ndona Kimpavita ayaka nango pona kureveiller baindo bongo na sima après kotumbama na ye mwana ye Kembo Dianzenza azalaki réincarné na nzela ya prophète Simon Kimbangu Mvuluzi oyo pe ayaki kosala mission ya kitoko pe mission ya malonga awa na royaume Congo mingi penza na République démocratique du Congo. Bosimba ke journée ya le 2 juillet ezalaka journée moko symbolique mémorable pona baindo nyonso ya Afrique, pourquoi pas ya République démocratique du Congo. L'enseignement au Seigneur koyeba ke clôture ya année scolaire 2024-2025 esalemaki kitoko na complexe scolaire Kaila oyo ezwami bongo na commune ya Kisenso epai wapi ba élève ya maternelle bazwaki ba certificat na bango. Igor Ntingi Héritier Mapindeli. Ndenge kaka ezalaki prévu samedi 5 juillet 2025 ezalaki clôture ya année scolaire 2024-2025 na complexe scolaire Kaila oyo ezwami na commune ya Kisenso ekangaki ba porte na yango. Cérémonie elekaki vraiment kitoko, ezalaki cérémonie moko haute en couleur epai wapi tomonaki présence ya ba invité ya ndenge na ndenge nyonso ebandaki na discours moko magistral ya représentante ya famille Kaila Madame Nathalie Kaila Kapenda oyo azali coordinatrice ya complexe scolaire Kaila. Ye arandaki ba hommage epai ya grand homme apôtre des enfants Monsieur Kaila Yivila Victor, promoteur ya complexe scolaire Kaila. Nous ne pouvons pas parler du complexe scolaire Kaila sans faire allusion à ce grand homme. Tokoki koloba pona likambo etali complexe scolaire Kaila soki kolobeli tata oyo monene te. Un héros. Moto oyo alonga kitumba. Un baobab. Moto azalaki zete monene ateitomela. L'apôtre des enfants. Oyo azalaki toma ya bana. Monsieur Kaila Ibila Victor. Bienvenue Monsieur Kaila Ibila Victor. Le grand formateur. Moto oyo aforma bana ebele aforma babebele. Grâce à lui, Nangolu na ye, nous sommes réunis en ce lieu. Bongo Nasima ekomaki tour ya démonstration ya qualité pe ya niveau ya enseignement oyo ezali kopesama na complexe scolaire Kaila, école ya formation moko ya qualité na bokambemi ya coordinatrice Nathalie Kaila Kapenda oyo azali kokumbela ndenge kaka promoteur na yango alakisaka ye nyonso elekaki vraiment kitoko ba poème ba sonnet ba récitation esalemaki bana ya complexe scolaire Kaila batalisaki ke kuna enseignement ezali ya qualité. Après nasima ezalaki cérémonie ya kopesa ba certificat epai ya bana maternelle oyo tobengaka collation nyonso elekaki vraiment kitoko bana ya complexe scolaire Kaila batalisi ke na Kisenso ezali kaka bango
bosimba pe boyeba ke complexe scolaire Kaila ezali parmi ba meilleure école awa na district ya Moamba mingi penza na commune ya Kisenso. Adresse na yango po na bino ba parents ezali simple, avenue Matadi numéro 46 na commune ya Kisenso, référence hôpital d'État et pa wapi ba encadrer bazali ko encadrer bana na ndenge ya kosakana te ndenge bango moko balobi o bazofandisa bana na bandako na bango batindila biso bana na complexe scolaire Kaila ataza baba ataza kizengi biso toza penza bien formé pona ko former bana wana. Il y a des formateurs, tous les enseignants sont tellement qualifiés, ma casse. Souci Zali, tous les options à Kaila, tous les coupé couture, tous les pédagogie générale, tous les biologie chimie, tous les électricité générale. En tout cas, les parents boya beaucoup dans des sites vraiment idéal. Surtout pour les bilo, maboko ya kofunga. Merci beaucoup. Les parents passent la biso confiance, dengue passent la biso confiance, bako passent la biso confiance. Oyo azana tembe atinda mwana ye niveau nyonso mwana azali biso toza ko former mwana tozo komisa ye lolenge mususu donc oyo azana tembe ameka epa ya biso parce que ozana bato ebele baza déjà na ba résultat wana et puis ba témoignera déjà pour le complexe scolaire Kaila l'excellence c'est chez nous. Boyende ezalaka ba parents nyonso bobingami kokende ebele pona année scolaire 2025-2026 bopona complexe scolaire Kaila kuna na commune ya Kisenso epai wapi bokozala dessus soki mokete enseignement ezali kopesama neti kaka na mikili ya poto kasi oza na commune ya Kisenso na district ya Moamba. Na complexe scolaire Mama Pemba proclamation et Salema qui vendredi 4 juillet na présence ya Yemoko promoteur na bango Rodrigue Mbungu la Dilandu et Tiama Pindemi. Vendredi 4 juillet 2025 nde ezalaki ngala ya bana ya primaire ya complexe scolaire Mama Pemba et pai wapi ba parents ba yaki pe ebele pona ko assister na proclamation oyo esalemaki ba classe nyonso ba proclamaki le du premier na présence ya ba invité ba parents pe batu ya ndenge na ndenge Yemoko pe Rodrigue Mbungu azalaki le suswana pona ko assister na cérémonie ndenge kaka bino moko bozali komona ba résultat ya bana ezali vraiment impressionnant ezali kotalisa ke formation na complexe scolaire Mama Pemba ezali vraiment ya qualité motote akoki kobosa na yango na micro ya Info Lingala quelques parents présents na cérémonie bazanga kite kokumisa initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba Yemoko honorable Nerombungo na enseignement ya qualité oyo ezali kopesama na école ya fondation na ye. Na remercier honorable Nerombungo pour moi banga moyo na pesio vraiment merci mingi. Ceux qui bomoni na pesi moi nanga cadeau parce que naza vraiment ne sengo makasi moi nanga banda première awa chilelo akomi 5e moi nanga tanga ka kitoko akoma ka kitoko vraiment naza ne sengo makasi honorable Nerombungu musalo zo sana Kisenso na banga moyo nde fumu banga moyo umela ya papa na ngai mikolo na yo eza vraiment mulai vino ekozala mukuse te par rapport ya makambo yo zo saela biso po lelo bana na biso bazozwa vie kombo na yo ekotikala kosila te pe kosuka te pona bana na biso en plus na remercier lisusu promoteur Rodrigue Mbungu musalo zo sala kende vraiment na parmi ya ba jeunes yo vraiment mutu na yo ezo sala vraiment félicitations merci beaucoup. Ngai ezali d'abord moi Nangai abimi 4e sur 10 premiers alors nous avons un makas présent yango tozo senga na ba parents oyo batindi bana awate o eza complexe scolaire Mama Pemba eza école oyo pesa formation vraiment ya malamu ya makas to tinda bana na biso awa parce que tozana oyo toyebi mokili mobimba mfumu abanga moyo Nerombungu yende vraiment visionnaire il y a école oyo et longona na promoteur Rodrigue Mbungu
Donc ensemble vraiment basungi vraiment commune qui sont makasi. Alors bino parents boya ensemble toko sabana na biso parce que vraiment formation ezapenda 5 sur 5. Nesengo makasi po bana nga nyonso tu batangaka awa. Depuis babanda na babimaka toujours les premiers. Formation za makasi en école à Nerombo. Nangwana naza nesengo na bengi ba pare belé o bana bango bazana bandako batinda bango awa et pas fumu ya banga moyo Nerombo. Awa il y a une bonne formation. Pour la promoteur Rodrigue en tout cas, alors ça musala kitoko, nzambe apambola e, abakisele mikolo mingi, po te bana biso baza awa akadre bango ka malamu. Baparents nyonso ya commune ya Kisenso, district ya Moamba, ville ya Kinshasa pe bongo na bongo, bobengami kokende kokomisa bana bino na complexe scolaire Mama Pemba 1 oyo ba porte fungwami déjà pour na année scolaire 2025-2026. Yango ezwami na veni Bantandu numéro 44 na quartier Bikanga na commune ya Kisenso pe complexe scolaire Mama Pemba D na veni Mwanga numéro 11 quartier de la Paix toujours na commune ya Kisenso. Baparents bokende déjà. Passerelle Oyo et Kabola Bongo ba quartier MP5 m'appelle na commune ya Masina étant yango vraiment ezali malamu te bona ba détail. Bande ko bavandi na commune ya Masina mwa pont oyo bozali komona toyebite soki tobenga yango vraiment pont yango ezali kosunga bande ko ya commune ya Masina na quartier 1 oyo bavandi kuna pe ko traverser ko kende na quartier 5 mapela c'est-à-dire bango nyonso balekaka kaka na nzela oyo bozali komona bongo mai ya ntsanga tango etondaka awa ezalaka likama pamba te mwa pont oyo bozali komona ezindaka na ndenge ya kosakana te yo kotraverse wapi soki mai ya ntsanga etondi okoleka nzela nini pont oyo batiela bango soki nani ayokelaka bango mawa ezali vraiment na se mai emataka likolo kutu yango ebungi bongo bandako ya nzinga ya rivière ntsanga awa ezalaka pasi pe mawa soki rivière oyo etindiki mai bandeko nyonso bavandi bisika oyo bakimaka botala bino moko bandako na bango ndenge komi ezali ya kobeba na ndenge ya kosakana te bango balobi esengeli ba autorité bayokela bango mawa pona kotombola pont oyo et traversé rivière Nsanga pe ezali ko kabola quartier 1 pe quartier 5 na commune ya Masina. En tout cas pour ebebi makasi pour eza ko beba transformer itondi ndenge ezoleka do sengi na ba député biso bimi abong ça pour vraiment moi eza te poto eleki makasi. Abong ça pour vraiment pour tout le capitaine biloko na biso ndeto ke na boutique na baklia na biso na bandako. Apona pont oyo vraiment pont oyo etungisi batu ekimisi pe batu quartier mobimba oyo soto tamboli kuna ozomona bandako kaka ya pamba batu bazate bandako bukana partout donc batu bazate donc mai toluki bakonzi vraiment bakonzi mais batala biso na pont oyo banda prince kuna ti oya kokoma na pont oyo donc baya ko kire biso mai oyo bafongola biso mai oyo ndenge moko mpe kuna na quartier Bitakule toujours na Kimbantseke kuna rivière Ntwengende esungaka population ya coin oyo quartier Betankule na commune ya Kimbantseke likambo etali mai awa ezali opesi mbwa aboyi bota la rivière Twenge oyo et traversa pe commune ya Kimbantseke et kendati na commune ya Masina population avandi nzinga ya rivière Twenge basunga makakaka na mai oyo bota la bino moko komela mai oyo kosokola bilamba basani pe biloko ya ndenge na ndenge ezalaka kaka awa na rivière Twenge bongo mai ya boyi ndenge ezali komonana eske vi ezali vraiment na esika oyo pamba te kosokola bilamba pe biloko nyonso ezali kosalema awa eloko nini ya malonga esengeli tozela soki bokono te bo tosengi bakonzi bayokela biso mawa basutindela biso ata courant ata kotinda po nde toza boye tobandi mikolo ebele mai ezalaka te courant eza te tozokekita na mai kuna na se tozeke nika bilamba na mai kuna mai bato nyonso bazomela bazotia bamakolo na kati mai vraiment eza te donc bakotiela biso ata baforage wana ekosala mwa bien batiela biso mai courant likambo etali courant pe na quartier Betankule na commune ya Kimbantseke ezali pe lisusu casse-tête population base santaka tango nyonso abandonné epai ya ba autorité nzokande bazali pe disposé ya kozwa lisungi lokola na ba commune mosusu ba vivre pe na mwa situation ya malamu mingi na likambo etali mai to courant
Protiva peza kupotopoto kitoko équipé achetos à la mukolo to mona bino so sengeli komela yango. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abela kabela kate alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos connaissances. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Ma ba inga kango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama de samana. Sukana mbimbi, oyo sukana mbimbi. Wakusa. Protivap, pour bébé pro. Produit par Chris SARL. En tout cas, journal il y a mardi 8 juillet 2025 yango ekomi na suka nazaki vraiment na esengo makasi ya représenter les bino ngoso ki bo apprécier ki bo pesa merci na Nathalie Kayala Kapenda na Igan Tinga kumbelaki azaki bongo na sima caméra journal ezala ki monté et pas ya Christian Kengebeni pe Fabrice Lundombi info lingala journal la peu pesa supervisé et pas héritier Mapinde Mbande ko botika la malamu.